Capage TV. Capage TV. Oyo nyoso bomona ki basaki mobulu wana combattant so na kati te. Ba combattant nyoso baki na kati ya musique. Oyo ba mbengaka combattant. Ba côté concert. Bango nde batondisaki concert. Nde ba combattant. Ba oyo nyoso bomona ki batikali libanda, baza ba Zaïrois, soko yoki même na ba intervention na bango ba mibengaka ba Zaïrois. Capage TV. Capage TV. Bastar nyonso oyo toyokaka na baafrike bango nde bazoganga bango nde batika lobeta ba Bercy te oyo nyonso ozomona oyo danger kuda songe nde ndini basalo ya minene oyo tobeti oyo bango baobeta yango te. Capage TV. Capage TV. Bashege bakomi ebele awa bato apoto batekisi ba mapango ebele na Kinshasa ba famille ekomi na balabala. Mais bazonga te pona kozongisa ba mapango ya ba parents batekaki. Capage TV. Capage TV. Donc c'est-à-dire bato mususu bana bato bana poto bakimamia. Oui, bakimanzala. Ah bakimanzala. Comprendre? Donc biso to ndima ko kemba na mokate na ba pression na ba nini ko kanga kotika. So nzambe tende to diet. Capage TV. Capage TV. Juya Muzee. Bozong sa clip wana umona boke chozat. Nakati. Boke chozat nakati talat. Donc l'air musée à côté déjà boke chozali. Mais boke chozat kimi l'air a tourné. Président appelé Mongo. Nde akei alobi azonga lisusu. Mais l'air a kimi a tour alobi azonga lisusu. Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikali na Kinshasa. Félix Tshisekedi Antoine Azawat. Capage TV. Capage TV. D'ailleurs, si seulement ba kombanta bawana bazalaki na message ya ko adressé na opinion internationale, je crois que c'était par le trichement de Nati Lokole qu'ils pouvaient bien passer leur message. Mais ils n'ont aucun message. Bana vision mon côté, surtout que ce pilote na bango eza bokecho. Vision zate. Mbote balandi ya Capage télévision, merci na ndenge bolandaka biso bozaka ebele kolanda Capage télévision pour continuer toujours ko s'abonner la chaîne Nabino Capage TV bozala jamais déçu. Capage télévision et Elibino Matabis TV bo s'abonner massivement na Matabis TV bokutanga moko Bruxelles Boseko tana kozala wana. Moi de la femme longonya na ba maman en tout cas moi na bino bo savourer ba maman tout ya kin il y a monde entier qui ne kotanga trop beau comprendre maman il y a monde entier et ça moi na bino en tout cas beau profiter bien na moi na bino. Aujourd'hui na zongeli vieux Charlie na Dubaï tout ça là qui émission avant concert il y a Fally Ipupa le 27 le 28. Non, tout ça, nini émission le 26, concert ezaki le 28, to zongi lisusu na zongi na bango, tout ça la moi analyse à moquer sur concert wana, ba combattant ba lobaki vraiment un peu trop, mais to moni résultat o epesamaki concert ebetamaki, yango na zongi lisusu na bango na plateau nanga, to meka ko ça la moi analyse à moquer sur concert wana. Bonjour Vice Charles. Bonjour Brigel Bosekota. Tozongi lisusu soit on le kana Capage télévision moi mo et ça. Ndega na lobaka Capage télévision bolanda rango babagisi libino Matabisi télévision bolanda kapo bo mona kaye mingi. Brunel Bosekota. Bonjour Dubaï. Bonjour. Tozongeli longue jambe. Netika na filmé donc otulubaki tozongeli yango so lelo to panza siko ba réalité o to suppliquer bino ke no makambo fait salama yango ne salami vraiment.
Ok, merci. Vie Tolobela qui sur concert il a fallu Poupa ou lancer qui message n'a pas combattant, mais j'espère que des messages ont des qui vraiment lancé et comme qui pour tout le monde qui nungu ezala qui les jours J en on a moi batumbi ba mituka batumbi ba moto, mais fin du fait tout le monde qui concert vraiment ezala qui et beta maki et ça li vraiment plein à craquer. Commentaire mouki na concert wana. Ouais, ndenge Tolobaki la fois passée. To sola qui n'a pas combattant parce que bison de ba combattant bon ami to mbenga mingi ba ancien combattant message komaki sikoyo message to pesa ke zalika ka poto kabola ba combattant na ba zairwa parce que batikala ki wana combattant asu na katite oyo nyoso bomona ki basaki mobulu wana combattant asu na katite ba combattant nyoso ba ki na kati ya musique oyo ba mbenga ka combattant ba côté concert bango nde batondisaki concert nde ba combattant ba oyo nyoso bomonaki batikali libanda baza bazairwa soko yoki même na ba intervention na bango ba mibenga ka bazairwa bazaka ta musu na buli ya kozongisela biso Zaire na ebité yango wana bon to salaki message kaka poto kabola ba combattant na bazairwa ba combattant bazwaki message nazalaki kutu entériné na secrétaire général ya UDPS na Twitter na ye a expliqué ki pona kolobake ba combattant ezali ba oyo ba alaki na salle po ba combattant ba kotaki na salle oyo batikalaki libanda ba so ba combattant te bango moko ba yebi ba mibenga ka ba Zaïro ba combattant te po na expliqué boye na l'heure ya Zaïre tozaki na parti unique MPR. Lorsque les 13 parlementaires balingi basala o bazako benga liboso deuxième parti politique parce que combo ya UDPS yeko ya après bazako benga ngo deuxième parti politique. Pourquoi? Parce que l'élaborateur ya manifeste de l'Ancélé zalaki le Sphinx Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Bien que manifeste de l'Ancélé nde zalaki kotambusa MPR yango pende zalaki kosala objet ya constitution. Ok? C'est quoi na kati na yango nde balimbolaki que ezali oyazali président ya république ezali oyazali président fondateur ya MPR. Mais na kati oya redijaki esengele atikaki fenêtre le feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikaki possibilité il y a co-créé le deuxième parti politique au cas où conduite Yamboka na parti unique et tamboli malamute. C'est pourquoi et comment qui guerre entre Yé na feu maréchal Mobutu. Mais moyen Mobutu a bloqué nos activités parce que nakati a manifeste de l'Ancélé. Brèche wana ya kufungo la deuxième partie ezalaki déjà. Alors l'heure ba yeko créer sikoyo officiellement le deuxième parti politique ezui kombo UDPS. Ba oyo bazalaki ko soutenir to ko ya na kati ko landa idéologie ya feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde ba bazali ko benga biso ba combattant parce que ba o ba na MPR bazali ba militant. Yango Mobutu azakolo ba mingi militantes et militants ya MPR. Biso pona ko se différencier na ba militante na ba militant ya MPR tozaki ba combattante et combattant. Vous comprenez? Oui, oui. Alors l'heure bato babandi ko kende poto lokola Mobutu akoma ko bundisa UDPS mingi mingi bakanga bato bakanga besema nini tutu biso sala ba cacher belé to sala ba cacher belé na yeba nda ba konde belé ko toka likola sa ba cacher. Vous comprenez? Donc l'heure bato siko bakomi ko kangama trop bamso bakomi ko kima bato bakomi kende ba poto mais so aké poto lokola bayebaki ke dictature eza na Zaire l'heure wana ba oyo bazaki ko kima libanda bazaki ko kende ko mibomba baki ko sala exil politique basengi asile bazaki ko ya na carte il y a UDPS parce que je suis membre de l'UDPS chez moi au pays toza traqué boye nazaki na meeting ya tel bala il y avait des journaux qui annonçaient la meeting. Alors, il y a comme un rythme moko na bazairo nyoso bazao ke poto poizo mukanda facilement
il fallait asali sa carte, il y a IDPS, il y a faux et comment qui est belé. Donc comment le quoi cop na bango? Mais kasi c'est quoi nzela ozela mukanda ezaki wana. Pour partir na kina l'air wana zaire ya bibale. Un père na IDPS. Donc bato IDPS bazo kima dictature ya un père. Vous comprenez? Donc le col est là ndenge wana deux poules. Basile. France le col les ali pays à liberté za pays d'asile. Et le Sénégal qui ndima ba oyo ba kimi ba yo se réfugier pana bango. Alors, il y a comment c'est que dictature à Mobutu eko imprimer nzala. Siko ba oyo ba kimi nzala po ba kokili susu te. Mingi ba kima ba tekisa ba lupango ba père. Pour une fois qu'il poto papa na mbongo te. Tozo mbongo wapi? Ba tekaka lupango yo. Lokwa na Jean-Pierre aitindaki kombi. Ayaki na nini ngape soki na ye boteka kombi bokozwa la. OK? Ba teka ba mapango ya ba père. Ba père kutu mebele baza kuna ba père ba dayana Kinshasa bango ba ya atako yate. Père adaika na social lupango ya tekaki. Ba petite sœur kutu tamusu ba kota boulevard. Vous comprenez? Donc so ba petit esprit za ko kemba te ba petit bele ba joko minyokomi. Vous comprenez? Ba chege ba komi ebele awa. Ba bato apoto ba tekisi ba mapango ebele na Kinshasa, ba famille komi na balabala. Mais bazonga te pona kozongisa ba mapango ya ba parents ba tekaki. Mais Belango peut se retrouver na Kina, na landa qui vidéo moi bonne na Facebook ba publié qui plus de 17 combattants basalé mobulu ba refoulé bango baza. Mais na lobaki na yo déjà na émission il y a le 26 tout ça le 26 na ebisaki na kiebisaki Boketu. Au moins Boketu très risé hein. Makasi. Boketu avant dans la Belgique. Aye au sala yo na France na Paris. Et là la pogno qui a zoki Belgique avec que justice française moyen landé la Belgique. Nous allons à la Belgique samedi. Beaucoup tu as na Belgique pour nous bagenda au concert. Vraiment. Bazo zo prétexte que vous avez concert il y a RTBF. Oui, mais on a beti wana nyoka longo. Congolais non? Il fallait pas que nous pas penser bango. Oui, après en plus pression vraiment ils allaient quitter concert à nyoka longo vraiment ils allaient qui parce que kuna nde pa iboke tu avandaka nde place balinga ba kangele bien. Akimi nde la France parce que azaka na France te avant na Belgique. Bato bazolanda ngai bana ma ya Londres, bana ma ya Paris, ya Suède, ya Norvège ainsi de suite. Boke tu dois retomber pas na bino parce que Europe est comme Schengen. Mais il peut fuir à la minute qui suit ce qui li traque comme na simanae. Tande nga sundoli bana ma ya Paris. Ba o ba mikuti lelo na kini. Bazokanisa émission na betaki li solo parce que na prévenaki. Que si tu les track en place pour que tu aies mayele akimi so tali périphérie nyonso bozaki wana botumbi gare de Lyon bochemoto na gare de Lyon gare de Bercy za pembeni wana nzela ne ya kokima ebi ba ligne nyonso kokima zonga Bruxelles mais nyoka longo ya Josar merci grand frère PCA Sokoda quoi et puis banda via du Sokoda entra ba futi biso nga batikala futa ngate mbali boso ba futi nga na Sokoda depuis or moi je suis de la création de la Sokoda président toi la simanayo donc ti suka kutu to zela ka convoquer assemblée générale pour te confirmer yo intérim wana et longwana voilà donc pour revenir à ce qu'on disait Josara Betina na Belgique nde mabele na Bruxelles na Beaux-Arts musika te na place Boketu alaka mais Boketu akite parce que ayebaki ke na mikanda nango territoire azawana ba osimbe so le bien kima wapi azonga Paris azotika déjà epaka ba oliaye correct akimi mais na ba preuve oyo lelo ezali na kati ya nini système ya justice française Boketu siko azobosa na aspect moko Europe ekomi uni capitale ya Europe lelo ezali Bruxelles nde place ya vandaka donc okima na ezaka neti muto asaki eyoma na Lubumbashi bon akimi na Kinshasa donc baozwa vous comprenez donc na suka filme ba code salaire procédure et revendre bien ti ba ramifier ba obenda ye ba tsaye maboko à partir ya Bruxelles donc il faut pas comprendre ka ndenge nini komi ko tambola
bato ebele baosala biloko na buru yeke na loyenge na kanda ou peut-être pour koluka ko préserver mukanda parce que président de la République Félix Tshisekedi Antoine alobaki ba congolais nyonso bazonga. Mais na tala ku vidéo moko bojo moko bazolia tala hamburger benda dozaki na bantu zaki benda cheeseburger ya munene osakana te double steak benda dogi ya danger aolia aotuna lobi olingina zonga kuna na koya kolia boy ana kolia te donc c'est-à-dire batu mususu bana bato bana poto bakimamia oui bakimanza bakimanzala comprendre donc biso to ndima ko kemba na mokate na ba pression na ba nini ko kanga kotika so nzambe te nde todayat comprendre so nzambe te nde todaya lelo neti na betelaka bato bisolo ya mona beteli bisolo ya mukolo mukungu bila na RTNC bakoti na RTNC bakangi RTNC ngai bachanga liboso ya RTNC mais bibembe misato elali autour nanga donc ça dire na sina kufaki déjà na ina tombo colonel Vincent Tambwe muto ya wana abime Charlie yo awa ndeni ngabi memo colonel ka toka boy no talanga ba yo zonga ba bite telema zonga nanda bazui ba soda lisusu ba boke no tike na ndako ba escorter nga tipal donc soki tozaki kaka na nzambe te nde déjà beaucoup beta liso na biso le roi ba Rossi vous comprenez lelo ba Rossi ba na mabele vous comprenez lelo tozolela ba combattant boni lelo to apprendre ba abattre avion kuna Antonov ya chef de l'état ba abattre na lobi ba abattre avion Antonov ya convoi chef de l'état maréchal lelo azate mais maréchal to bandane depuis Mouchetou bato ba ibaki maréchal te ti maréchal avanda wana donc c'est à dire depuis Ista Mouchetou quoi que son âme repose en paix mon biso to l'académie de beaux-arts mais biso to na pression au sakanate po to na quand kokolo na pointe na 24 novembre BD kotoyo so koti itaga ba balo biso moto akokola to vanda na suka kuna kalu fungula na sima na biso na niveau au commandement Sarma ça dit so balinga li traquer biso na académie de beaux-arts za moto ya osakanate to perda ba master bakufa mais boketu akima l'air wana boketu l'air ko to sabilo wana boketu akina impère akomi même pas na UDPS est-ce que akenda poto za membre ya UDPS bato batuna ye place aza batuna ye penza vanda nano est-ce que yotra là déjà membre ya UDPS batuna en tout cas so aki membre ya UDPS président ya UDPS nda comme président de la République elle ngaki quoi. Mais vie balobini ni concert wana tinde betami bongo ko type makamba politique na kati. Il paraît président Félix Tshisekedi akenda ki kokutana ba konja France ba solo ba négocier. Na ye. Makambo Félix ana ngo ebeli ya osala pona mboka. Aka producteur te. Ba producteur biso ye. Félix est très producteur te, très za makamba musique te. Osomona Félix na concert. Ataku to l'air bozo ba na poto wana atanga te bani bon atika la ya na concert yo somona na concert bato ba yebi makama parce que yé via zaki déjà ko préparer yé pour la politique bato belé bazako kanza via lingaka Félix te so yoki na olo ba vie na olo ba Etienne Tshisekedi bato bazalo ba lingaka te banini problème moko ezaki ya vie na Félix ezaki leur Roger Lumbala a entraîné Félix dans la branche armée. Ne via fachaka makasi. Via fachaka makasi parce qu'on a rencontré personnellement dans son ton frère est allé faire une lutte armée. Nous ne touchons pas au sang. Et Félix s'est rétracté. Yango mona Roger vie Félix Etienne azako slinga lisusu Roger Lumbala tena ba jewana azako linga te parce que ayebika yego simbisa moi na touche comprendre donc masolo oyo tozo beta oyo touti musika na bitumba oyo bokecho atikala oza membre ya UDPS te agi membre ya MP ba pesa ba pajero akenda ko beta musique kuna na ba Guadolite ba nini tout
bato nyonso bayebi ti toloba Juya Muse bozongisa clip wana omona Bokecho azati nakati Bokecho nakati talati donc l'air musée à côté déjà Bokecho azali mais Bokecho akimi l'air ake tourner président appelé Mongo nde akei alobi azonga lisusu te mais l'air akimi ake tour ake alobi azonga lisusu te Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikali na Kinshasa Félix Tshisekedi Antoine azawat est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que tu vas dire dénoncer l'air ou on dénoncer cette dictature, il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Parce que quand tu as Afdel, tu as Kota vert, Banda Goma, Bazo Tambla, Bazo Yatiawa. Et Zalaki parce que Etienne Tshisekedi a fragilisé déjà Mobutu. Mobutu a lembisa Mobutu, ça Etienne Tshisekedi. Ok? Alors, le col a été dans Simba Minduki. L'herbe yoki ke o bazo ya kuna basim Minduki. Aboya ko s'allier na bango. Aboya ko se prononcer ti bazo ya. Ti ba komia wana Kinshasa. Botika la ko yoka jamais lilo ba Etienne. Mais le col a bato bazaki susu. Na posa ya Mobutu te ba lisi ba lembaki Mobutu. Yango wana batikela bango nzela vert. Afdel la sali campagne mbula boni po bandime akota ndengo wana atakuta na Minduki. Pour ce qu'on a là, l'air Afdel y a ba Rwandais, balingi ba la résistance, balingi ba kanga ba so ba kanga ba nini wa inga wa ba nyangala kat. C'est la population n'est exterminée bango. Hein? Bobo ça n'a histoire te. Population est boy. N'est pas exterminée bango. C'est pourquoi Mbalamo Babandi complot ya abattre Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc on comprend déjà que Joe ayena biso mais à BTG population boagi biso sko baduye batiki a do biso mto accompagner qui to éliminer ka yepo biso to zonga nager. Vous comprenez? Oui. Donc mais les Rwandais zo le kawana nyonso Bokecho azawat. D'accord? Oui. Bokecho yo kende poto. Lera komi na poto na tourner ne atikali siko ya kuta ki déjà ba combattant bazakuna na ba oyo ya IDPS ya solo na ba oyo ya fo ba salisaki ba carte ya mayuya o ba komisaka ba makambe belé na journal lokola ezaki lokola résistance kuna a se liguer na bango lokola yo uti na Mobutu biso to wana Tshisekedi tozo se liguer siko contre ba Kabila de tout ça les blocs. Oui, mais là, tout ça, les blocs, titi et sili. Etienne Tshisekedi a koufi. Félix a continué à pouvoir. Et donc, biso IDP, c'est aussi pouvoir. C'est que tu continues à adversaire en an. Hein? C'est que tu as beaucoup de l'adversaire. Donc, Zaïroa a combattanté. Ba combattante aussi, tu as pouvoir. Et politique, il y a des combattants lélo. Nous avons annoncé qu'il y a des combattants sur le monde entier. Secrétaire général est parti. Président AI est parti. Bazo Landangai. Notre politique n'est plus celui de la conquête du pouvoir. Notre philosophie politique doit changer. Nous devons maintenant adopter la politique de la conservation du pouvoir. Je suis très fier de tous les combattants qui ont rempli le stade de martyr. Épreuve de force. On a montré qu'on a été le plus populaire, le parti le plus populaire de la ville de Kinshasa. CG, président AI, répercuter cet événement dans toutes les provinces. Parce que le parti le plus fort, il y a RDC Zali, UDPS, un peu de Koufa déjà. Ok, vieux, toujours déplorer pe biso to benga banka ba combattant parce que ba yebanika na kombo ya ba combattant. Yo benga bango ba combattant, ngai tsoko lingo ba combattant na ko bata combattant ba. Bon. O yebi ntaba. Ntaba bundisaka muto ata o ya yebi ka obeta te. O mona tombolo ndira obeta coup de tête. So moni na to ata ya muke, a tombolo bezo ndira obeta coup de tête o kima. En tout cas, toujours déplorer na comportement na bango et souka ki kaka na rotumba biloko te na gare de Lyon et comme ya ko beta to mona ki ndeko na biso nati lokola tomba ki victime ba beta qui est vraiment sérieusement ba vidéo ezali. En tout cas, toujours déplorer trop na comportement na bango. Brigel. Bon, naina poser question. Pona
Kolongola Félix na pouvoir. Est-ce qu'il faut que Tumba ba scooter na ba mituka ba français? Non. Qu'est-ce que ça a à voir? Congo, oya lelo, ata oya avant indépendance. Na Zaïre, soki bino boza ba Zaïrois. Tozanga colonisé na ba Belge, na ba français. Oui. D'accord? Oui. Bon, mon boulot français dani. Raison ngweni. Bon, s'en prendre na artiste et musicien. Oya Yembela, ni Kabila. Et je vous dis aujourd'hui, ceux qui a boya Yembela Kabila, c'est parce que Azali a un penchant. Il y a opposition à Kabila. Parce que bah oh nous sommes pro Kabila. Moi j'étais nagi pire petit à Papa Wemba. Oh en fait Nazali pire petit à Papa Wemba. Papa auto vandane waloba. Non, moi je suis kabiliste Charlie. Je crois dans la vision de ceci. Mais na souka nango tozawa changer na souka. Mais na souka nango comme ibsanga le Charlie, tu avais raison. Ti na souka nango ti via ki yawa. A comment comprendre que nzela o bazao que ndeza isu nzela bien. Vous comprenez? Oui. Donc aujourd'hui, bato bako changer Paul. Azaki na ngambo ya longo ngambo ya kingambo. Parce que monique philosophie wana mais biso toza IDPS depuis Etienne Tshisekedi wa Mulumba Marcel Eliaou Mbwankem Kibasa Mali Bangalula Mpandanjil so na kotanga bango nyonso 13 moyena wa kombodo ekoleke belé na mutu. Tilelo, je suis resté IDPS bien que j'étais ami aux enfants Mobutu. Moni? Ben, c'est pourquoi je tiens à souligner ici aussi. Bato ba osala mubulu wana na poto bato ba confondre bango na ba club de Mobutiste parce que ngana zali membre ya club de Mobutiste. Ba oyo wana baza club de Mobutiste te. OK? Ouais. Na club de Mobutiste nous prenons autre chose. Na club de Mobutiste tozana bato kwa Jean-Claude Mvwemba. Honorable. Na pesi mbote pa ozali tozana ba Nzapa Mobutu Hervé. Na tozana ba Mbungu Mwanda Oscar. Ah, tozana ba Robert Mobutu, toza na ba Ngawali Mobutu, bazali ebele na club de Mobutiste, ba monani na biloko wana te baza kuna te. Donc ba tout mususu ba koma loba nga ba bio, mais ba eza club de Mobutu, eza club de Mobutiste te. Moi, je suis membre de l'UDPS, mais je suis aussi membre du club de Mobutiste. Aujourd'hui, le club de Mobutiste, tozana sima. Il y a philosophie, il y a Etienne. Et il y a Etienne, na Félix. Parce que la philosophie est de restaurer l'état de la nation. Kozong sa kimia na mboka lokola ezalaka na l'heure ya Zaïre justement. Vous comprenez? Oui, oui. Ah, mais pour na yango esengeli kokendo tumba biloko ya ba français te. Esengeli kokendo tumba biloko ya ba français te. Alors pour revenir na lisolo lobi ya Nati Lokole. Nati Lokole est journaliste. C'est vrai quand ça est digital. Mais n'importe que Nati Lokole tika la okuta na Kabila, ti a ça na digital. N'importe. C'est quoi Kangi et Betty pourquoi? Parce que c'est un journaliste qui est venu faire son travail. Aïe ko sala musala na en tant que reporter. D'ailleurs, si seulement ba kombanta bawana bazalaki na message il y a quoi adressé na opinion internationale, je crois que c'était par le trichement de Nati Lokole qu'ils pouvaient bien passer leur message. Mais ils n'ont aucun message. Bah na vision mon côté, bah surtout que ce pilote na bango eza bokecho. Vision zate. Vision zate. Surtout que Moutazo commandé bango eza bokecho. Il n'y a pas de vision. Donc botika ba artiste ba sala musala biso tozo bunda pona otombo la culture ya mboka parce que un peuple sans culture est un peuple mort. Na tuna ki la fois passé na lobi kaka bango wana ba komanta ba wana okuta bango na concert ya Emilia okuta bango na concert ya Suzuki okuta bango na concert ya ba popoli po bazo beta na poto mais baza ba congolais bongo l'air wana l'air ba ba concert wana matanga yana benité ya na beni bosoko ba ke ba concert ndenge soko l'air ba sala ka ba feti et pas na bango na bandako na bamba betani ya ba congolais
ya bato bango bazo bamba mabanga bazo boya baya kobeta concert mais na fête na bino bobeti lisu musique ya Fally po to mona ba selfie bo sala kati bozo zo ba vidéo bozo filmer bo sali moi vidéo poster to yoka ba musique ebetaka na fond ezaka ba musique ya Kofi ya Jibe ya Wera ya Fally ya Ferry yango kaka bobetaka mususu te mais là bozo beta on a besoin tinda so ba vidéo matanga esini la beni ngai na defiaki bino nyonso ba komanta ba o bwana poto pona ko benga mino ba combattante avant na benga mino combattant mutu na mtala kisanga carte na IDPS et puis bwana kisanga ba carte ya biométrique te o ya sikote ponga na o ya kala o ya na ba signature na bango nyonso très le ba benga o collège des fondateurs bango nyonso ba na cacher mo wa signature na bandi ba o ba na ngo lelo so ba olanda na TV ba yebi wana ndena obengo combattant wana ba combattante ba combattanta ba po bazo bunda ne loko ezangi mutu na makolo ba oyebisa bato loko ba oloba te eloko ba oluka to yebite so ezaki penda pona changement Kabila longue déjà et puis bolobaki ke a nommé Félix mais bobandi oyoka basangwa bato mususu bakomo ko midiembika na bakingo na limite ke so bondomaki Félix bo ba ko midiembika na limite c'est que ba yebi ke bandomaki yete do ba yebi ke leur atie justice machine à justice en place et komi ke bato ba okota prison na publier na page na Facebook na publier na ba liste ya bato mo na lobaki na komaki likolo na bi o ya lie biloko ya mbwaza la mbango ke ba bulldog na sima na ganga pina ou 3 fois c'est le scrum na pesi yo mbote pa yozali comprendre Mon vieux tozongela yo tozwa moi commentaire il y a Dubaï sur concert il y a Fally Ipupa ba combattant balingaki ba telemela mais et Simbité c'est le Congo qui gagne toujours ba pese kutu kombo a trouvé solution. Ngako tuna oloba que c'est pas seulement que le Congo qui gagne, c'est vrai que c'est le Congo mais c'est la culture congolaise qui a gagné parce que nous avons besoin de cette émancipation de la culture. L'air tozonga Tobeta lisolo siko ya plan ya culture générale ndenge ni fait ça. Voilà. À trouver solution. Commentaire sur concert wana, j'espère que Olanda qui on a musika ata oza pembeni te mais oza na bango elongo parce que wana eza vraiment groupe na yo moi commentaire. Ouais. Eza ka resengo Afrique etelemisi drapeau nango makasi na kolandisa na artiste monene ya biso Fally Ipupa. Mon boss El Rey Mago, hein? Papa na Marco 6, papa na Vinci, mobala bataba fana. Vraiment à tomboli drapeau, ils essaient pour na biso mingi ba congolais, pe pasi mingi ya komona ke congolais na congolais zo bunda un camerounais bien ivoirien, aye ko kabula bitumba, ils a passé mais essaient ezali ke mingi pour na biso ba artiste. Tokosenga pena merci mingi na ba artiste nyonso ya mboka ko banda na ba vie na biso ba vie koko na biso Koffi Olomide tokokene na ba vie na biso bangia Mawera Son ba présent na biso ba faire cher des poules tout monaki ba image tout monaki vraiment que ba laki pena wala ba vie na biso wazekwa tout monaki pena ba laki sima ya kotombola drapeau wana po pamba te ezali musala ya biso ndezo kufa. Lelo biso to yekoli bikite to yekoli ko sala kitite lokote to yekoli musique tozomona ba docteur bazoki ba poto tozomona ba batali ndenge na ndenge bakambi ya mboka na biso bazalaki o bango bazako boya bala na bango bazanga na bango kuna mais ezateke pona mutu moko boye oyo abandi nanu ayebi ke na mboka na biso pasi ezali na mbongo ne ya muki azozwa nakende Goma nakendo tika ambulance nalikende Bukavu na beta concert mbongo wana nyonso wana ezokena compte ya bato yo bazoloba keno bango baswadiza baoloba keno bana passe yo na poto ozolia ozomela bazomona yo na ba image ozokota na ba boutique ozosomba bilamba mais muto aza awa azobeta concert ne ya pasi o bino bopekisi azwi mbongo na ye asombi ambulance asombi biloko akiotikela bango na yebite soki toza pena batamaele yango toloba soki mutamaele akomolanda mutazoba seki asumaele te nde kuluta ocholoba donc toyeba nini to sala
bastar nyonso oyo toyokaka na baafrike bango nde bazoganga bango nde batika lobeta babersi te oyo nyonso ozomona oyo danger kuda soki nde ndini basalo ya minene oyo tobeti oyo bango baobeta yango te mais moko fo tozonga bato e na bamboka mosusu kana mpona loso ya pamba elesa mboka e na bamboka mosusu kaka batekaka bakoko mais biso ta barichesse to wana ngo mais fo tozonga nanu culture nde yango wana elobi nango kulutu awa soki mboka culture eza te makambo to mboka eza ya kokufa. Merci mingi na ba président na biso ya ba orchestre. Merci mingi na ba producteur na biso lokola ba vie na biso ba Charlie Kadima. Ba vie ba vandi pena ba bi non photo loba po ezala raté. To betela ni mutu songolo pakala. Mais lelo yo biso ba. Yango vraiment ezakara lokumu Afrique likolo Afrique avant baramunyoso biso neto komene. To mona ki yango to vanda ki awa to moni ba grand pâté Gims ba Bercy ba do mona ki no makambo za kande biso ah to koti poto moni teke mboke côté 5 voilà mboke na bango moko ba bomba ibilamba babimisi donc coup de chapeau na patron ngel Marabi Yoshua et sengo mingi biso to zela kaka le 29 avril je crois. Tozala wana batu ya côté Angleterre déjà bazela biso. To kota wana. Bazonga quand? Londres. Donc nde bazawa donc yi kalate. Kalate awa to mona déjà po biso la reprendre les tukangi na biso bisaka. Ndenge to yaki soki to yaki 29 biso tout 29 na kini. Bazoya to continuer boulot to kota na Angleterre wana bata Londres bana tu ya Londres bozela biso wana tozoya kolonga Londres wana tokozonga susu ba États-Unis ba Canada tourner za moulay parce que aigle déjà tango a posté déjà na Bercy wana to yebi ke ba contre zo bakisama to bandole kaka na bitando na bino to ko expliquer bana mboka masolo ndezo kende kala tête au kota Londres wana bana Londres bozela biso ba le 29 wana donc je crois tout ça là wana donc vraiment merci mingi. Merci mingi na patron na biso El Marabi Yoshua le kumweza biso papa to sepela no pour la muta décision soko lobby yango ne ko kisamaka yango moni ba biso ba Dubai to la biso précédé to sala musala sima papa to yebi ke yebi ka museroya vraiment na bayo ba sepela na biso neti ba biso ba Dubai yo na pesa trop na ba mouvement wana. Ba animation les cas belé bobina kayango ba oya ya fali oyo ba confusion donc soko se retrouver koto yeba ke kuvanda kitoko lito yoka ndenga to kufula ba ya nzambe sima ba Dubai kalate donc El Marabi Yoshua ba balingi bazuanga pona ba album ezoko ya makambo ze belé kalate awa bomona tokos dezo kota na terrain El Marabi Yoshua doto boka tokos de oyoka suba nias oyoka banzembo donc donc des ans o alinga zo Dubai po benginga na plus 243 ya Willy Moucheni petit noir le la à Dubai yeyo plus 243 84 31 540 45 plus 243 84 31 540 45 wana ozwanga moko nazalaka na ya nzambe na ngai Hervé Nzambe ozwa biso wana tokosola kitoko makambo ezebele tozwa vraiment temps ya kosolola nango. Mon vieux Charlie toyebi ki oza producteur en tant que producteur gouvernement na biso congolais kokosala nini pour que culture na biso ya mboka etombwama. Donc solution ni gouvernement ko kozwela biso pour que culture na biso emata parce que tout le monde ke bango nyoso tout bazo sala na ezaka pona bakitisa culture congolaise. Elo ni ba ko sala. Merci mingi pour la question. Narolo baboy. Pas si y a ba congolais, il y a ba artiste congolais. Ti lelo ezalaka que bazwana no ministre oyo azali culturel te bazwaka ba ministre baza na ba politique baza o polokola tozaki na alliance na ba mutombo il faut tozwa mukendi na bango to cha yao non ezali
La culture est une matière technique. Aujourd'hui, s'il y a des universités comme l'INA qui a formé des animateurs culturels qui sont là pour étudier et concevoir comment est-ce qu'il faut promouvoir la culture, comment est-ce qu'il faut gérer la culture. Parce que la culture est un patrimoine yamboka. Donc, ils ont des techniciens mobimba oyo bakoki kozala ministre de la culture. Na déploraka que mboka lokola Congo, où ils ont un potentiel culturel et belé, plan, il y a politique culturelle générale les athées. Les lois comment fonctionner dans le gouvernement central. C'est le gouvernement central normalement qui doit imprimer le plan culturel Namboka. Kopé sa forme ndengeni ni culture ya mboka esengeli etambola. Par exemple, nalobaka boy. Ba artiste bazali ko créer ba œuvre. Mais bakotambusa yango na bamboka ndengeni. Dans la pratique, il y a plan culturel général. Nalobara déjà, et l'autre liboso, il faut ça la nazo senganango na chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tous nos hommages les plus différents. Impérativement, il faut qu'il y ait des centres culturels congolais dans chaque pays où la République démocratique du Congo a un ambassadeur. D'abord, implanter des centres culturels congolais dans chaque pays où la République démocratique du Congo a un ambassadeur. Ba chargé culturel et sengeli bazala. Oyo bako ya ko répercuter vision globale ya politique culturelle oyo gouvernement central a repesa. Ba centre culturel wana et ko permettre que ba artiste nyonso bazali na Congo bako ki ko tourner na réseau ya centre culturel congolais bako ça la tournée il y a une année à tamboli monde entier à zongi kutu na Congo kana suka mbula. OK? Ouais. Et na plan wana naza pesa et pas il va centre culturel au fungoma na mboka. Ministre ya culture nde ayebi ba artiste nyonso za na bango. Mais sengeli ba répercuter ngo lisusu à l'interne parce que to koma na ba gouvernement provinciaux. La vision oyo kouta na gouvernement central ba rotinda yango na ba province ba ministre de culture provinciaux nyonso et sengeli pe bazala na ba centre culturel congolais na ba province na bango nyonso. Et qu'on permettre nini les artistes congolais peuvent faire des tournées à l'interne comme à l'externe. En faisant en interne, bazali ko découvrir ba talent ya chaque province. Le rumba nazana musique moko na ebite bo awa na TV nangana peso so wana yoka. Oyoka ndenge ni bazali ko yemba ba musique ya ba rumba ya ba tabulei ya ba grand calais mais na Swahili. Mugorogo jazz bagi na Tanzanie. Mais lelo na Katanga nana ebi orchestre ya Katanga. Est-ce que ngolo ba musicien ba na Katanga te? Mais to ebi bango te? OK? Oui. Mais ce qui bâtit centre culturel congolais na Katanga. Ba jeune orchestre nyonso ezana Katanga ya Kipushi, ya Musoshi, ya Kasumbalesa, ya Likasi, ya Kolwezi. Baroya babando beta. Leur babando beta so qu'il fallait à quelqu'un à découvrir que Musoshi jazz babeta bien. Mukolotan on soit comme abeta Bercy. A lobalobi bobenga na Musoshi jazz ba oyemba na Swahili awa po ba yebake to apenza na patrimoine culturel. Vous comprenez? Oui, oui. Mais au moment qui na tête un ministère, ba tie mutu moko azane politique. Bazu
licencié en économie batie ye ministre de la culture ayebi na epa ya kobanda te ye moko komi na noana totuna lobi mais awa basalaka ndenge nini basala ndenge nini nde bosoko moto ndenge wana botie wana ndenge nini comprendre oui donc ezali patrimoine notre oyebi na soulever aspect moko baartiste nyonso oyo bazali awa na Congo basalaka ba œuvre droit nyonso oyo œuvre na bango egénéraka à travers le monde soki artiste akufi 50 ans après liwa ya artiste mbongo wana etikalaka ya république ekomaka patrimoine national est-ce que vous comprenez ekomi ya l'état congolais alors soki mbongo nyonso artiste akogénéré na vie na ye ekotikala l'état congolais parce que lelo na oloba imaginez ka banzembo nyonso fali asala lelo lelo soki na ina estimé fali na ba quarantaine donc soko bakisi 50 ans aza susté et comme déjà la banone angelique aza te comprendre mais ba droit nyonso ye ya biloko azo générer lelo etikala l'état congolais donc normalement avant que tu fallait à créer œuvre naïe il faut pas tout naïe n'engagez ni nous créer tes micolo bon tu peux quand même frère atelier zona moi ni yo boke internement atana maluku tam so beaucoup d'inspiration à Sikapo na album Ezoya mais gouvernement et ça la kayango te parce que ba yebi même pas ndenge nini ya ko sala yango et wana il faut expliquer à mon gouvernement central les alliés ministre de la culture. Est-ce que vous comprenez bien? Si vous avez ministre de la culture, il y a des gens qui ont ils ont bloqué Namboka Mobimbat. Et quand ils Namboka. Donc, biso tam su toana biso na kuposa tam su comme ministre était mais boyo kaka ata biso bobengi ka tanga ito vandi de biso kaka to sololi bozui ba idée otuninga mituna na expliquer yo parce que moi nazaka moi ba casquette artistique et belé naza éditeur na producteur naza concepteur naza animateur culturel et tout donc na izana ba oyo ba projet ba conception oyo na sali ndenge nini to koki ko tombola davantage culture ya Congo parce que attendez bazo bundisa ngo na tunaki l'autre fois nabi Dubai a auto tunango ba congolais ba koma suna potote bo pekisa ba beta musique bitumbango ebe et sali tombola ba ivoirien et tomboli lelo ba camerounais et tomboli ba nigérien ainsi de suite mais na ba salle mythique ya ba français est-ce que tout ça on ngo que no tuna ba français boni ba beta Bercy et au moins que ba ya kotanga na misapiko mais so on tuna ba congolais boni ba beta Bercy fimbu na fimbu ko so okeka ka kuno tuni bango énumérez-nous les français qui ont joué à l'Olympia de Bruno Cocatrice ba so ba lobi papa votal mais na Congo parce que ba beta ngo ba onyoso na ba wazeka parce que ba fia koli yango lo kwa kusakana te est-ce que vous comprenez donc les autres à la mythe pour les Français, pour les Congolais, les autres à la routine. Donc, ce comme une routine pour les Quinois, donc vous autres démystifier par Français. Il y a l'autre fois dans le lobby, en Afrique, il y a combattant qui rumba, Camerounais. La rumba reste incontournable. Ivoirien. Pekisa ibeta mais ba moni ke moyen zate ti ba meko sala couper décalé mais lelo so il fallait anyati tac mawatro OK so faire anyati pat mawatro ozamba kutu na moment na ba petit nanga inosbi so ga anyati afia kuli o mtu nani gez mawete do bazo kende na jar na bango wana mais bazo fia kula danger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitude, il y a un maquila, il y a un robotama. C'est-à-dire, si vous gérez un peu, vous gérez un diamant. Si vous gérez un peu, vous gérez coltan. Donc, pour gérer un peu, il faut un gestionnaire de patrimoine culturel. Pour gérer un peu, il y a autant de sango. Parce que, dans la campagne, on a lobby pour le centre culturel, on a un chargé culturel. Bazali ba animateur culturel parce que vous avez un nord d'habiter pas yébine marambosa
ça doit être les animateurs culturels qui doivent aller là-bas comme les chargés culturels, attachés culturels et ambassades, les diplomates, les ambassadeurs. Il y a culture, il y a Congo. Donc, vous avez un animateur culturel. Il y a un lobby. Conseiller, il y a Moko, il y a chargé culture, il y a la présidence. Na solo laki. Mais na lobaki, à tout moment, je reste ouvert. Le sur le problème nangai babe nangai leur nyonso na yato kabula makanisi na zoela nga poste kunate na zana besoin na pesa makanisi bosalela yango etombo la culture ya mboka na yoki ba komata msabala bio na kutu falile rabeti awa et amplifier sous problème ango ba lobio ba artiste congolais ba ko beta sous na parité c'est faux. Attends, de quelle décision comme ça est-ce que vous pouvez bien que créer un incident diplomatique? Est-ce que vous avez de bandes de terroristes en bande organisée? Est-ce que vous avez poursuivre pour terrorisme en bande organisée? Vous avez se rappeler dans l'Obaki, l'ère Jacquin Dala. Mon cher neveu, l'air Jacquin dans la bombe, dans l'émission, est-ce que vous avez une politique qui est invité si vous avez ok? Mais les lois, il y a une infraction qui combattre terrorisme en bande organisée. Si vous imaginez que bombe est bête à Bercy. Si vous avez un terrorisme en bande organisée, donc vous avez c'est payé, vous avez donc politique basala kango mais basala kango na mayele na diplomatie et puis na stratégie omoni boketu aza pena politicien asa nde guerre médiatique ache sukuma na France l'era yoki ke babandi ko toka bana mai ba ocha bakona ba fourgonnette poids azongi bela. Mais l'air nyoka longa tchena ngo le 29 na bela et pas inaye yo ba tumbia ta Vespa donc en plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Alors, binoso bozo kendeka ngulu ngulu. Do bana mayo bazongia wanakini maotro. Do sopina bo ba combattre to bunda kasi na Kinshasa. Na beni pendeka bozo déplorer. Mais na lobaki na bino keza ba poche ba résistance. La guerre n'existe plus. Ba komi ko sala ba massacre akoboma batu wana na makasi parce que ba komi déjà fragile. Eza le roi nyoka bakati mutu. Nzoto etika les obina. Etika les obina. Yo lero zotana musiko zomona ke obandi ko banga. Asi akufi mutu eza lisusu te. Voilà. Tout le monde qui ose qui likanisi à kosala ba album au lieu de CD au chango na flash disque pour éviter moi ba piraterie et ceux qui wapi parce que tout le monde a ya papa na biso Jean Goubal na ndeko na biso mususu wana idée za bien Manda chante voilà comme qui comme échappaki Jean Goubal na ya Manda chante en tout cas idée za là qui bien ko na flash disque parce que boye ezo éviter est-ce qu'on appelle ça ba ezali oui na yokaki ezali kuna ndako na pesa maman éviter ba piraterie idée no komi nango déjà wapi. En fait, on a travaillé qui en idée on a bandé développé en 2004 et Toyo aussi il complètement en 2015. Donc ça nous a pris 11 ans de travail, de recherche et 11 ans d'investissement de frais. Parce que si on a vu sur montagne à l'aro et côté na katiawa mais lelo ezali na otine de loba image
USB musical, il y a République démocratique du Congo, ils ont plébiscité na OMPI, na conférence na bango batenaki na Nairobi na juin 2019. Et bah plébiscité comme le meilleur moyen incontournable pour la lutte contre le piratage. Na opesa yo, na opesa ba vidéo, il y a ba représentants, il y a ba quelques mboka ya Afrique. Oyo ba pesaki ba vi na bango sur la clé USB musicale. Na rotine de même ba photo, il y a conférence ndenge nini ba parlaki sur yango na Nairobi. Tozaki représenté kuna par le point focal, il y a OMPI en République démocratique du Congo, l'expert assermenté de l'UNESCO en droit d'auteur, Mondonga Moyamajo, qui est aussi le directeur des opérations à Sokoda, un homme très intelligent. Très intelligent. D'ailleurs, nazo tia kutu donc maboko ebele a ba poussa ye penza ba pese nzela quoi. Parce qu'à partir na ye culture na biso ko bima makasi libanda. Toi qui représenté à présenter USB musical na olakisa yo na routine de ba vidéo tal. Donc OMPI ezali organisation mondiale de propriété intellectuelle. Donc ils a le quoi FIFA na football, mais kuna na propriété intellectuelle. C'est-à-dire, République démocratique du Congo a été champion du monde en propriété intellectuelle par le trichement de la clé USB musicale. Vous comprenez? Mais c'est que le roi Bisso est en coupé. Après ça rappelle Mongoté. Moi, je la Bisso exacté. Mais, nous sommes tous au Monawa. Kuna kutu bango bazo benga su kutu. USB musical, il y a Valon Image, il y a Charlie Kadibate, USB musical de la République démocratique du Congo. Maman, on Charlie n'a limoué. Et il y a RDC. Donc, il y a comme patrimoine national. Donc, politique, c'est quoi? Il y a quoi industrialiser localement. Il y a quoi ramifier, pour créer un réseau de distribution. Ouana, c'est quoi? Tout est Maboko. Au président de la République, la politique il doit créer les jeunes millionnaires congolais. Les entrées, nous pouvons les avoir. Mettez les moyens entre nos mains. Au Monaké, Lobby, Junior Kimweni, Aro Komapé, attends-moi $1 million dans le compte. Parce que les lois, il a expliqué le calcul un peu plus simple. La clé USB musicale ici, fabriquée, est rendu Kinshasa, mis sur le marché, il coûte $20. Ok? Oui. À Kinshasa, nous avons 12 millions d'habitants. Imaginez qu'il a 12 millions d'habitants, tout est qui 1 million d'exemplaires. Multiplié par 20, ça te fait $20 millions. Quand tu as la ville, il y a Kinshasa. Dans le but, il y a 12 millions à Kinshasa, tout est qui la caca 1 million. C'est-à-dire que le disque d'or, il y a 1 million d'exemplaires. Est-ce que vous comprenez? On a un peu sur exemple à Kinshasa. Et alors, ce que tu as dit, tu as ramifié le circuit de distribution à travers les 26 provinces. Donc, les artistes congolais sont millionnaires facilement. Facilement. Bango nyonso bakoma millionnaire. Donc le royaume tu comprendre que bango tout. Donc biso ce que tandika maboko. Na salaki memo na komelaki président de la République pour na repesa yé rapport il y a OMPI, il y a conférence à OMPI na Nairobi au Takoleka. Na bandi pe point focal, il y a OMPI ou ANAP, il y a un rapport, parce que le roi Yem Takenek représentait RDC, il y a un USB musical, donc ça, il y a un rapport. Donc il y a lieu, il y a ramifier, et puis co-industrialiser, et puis ceux qui ont implanté l'industrie, il y a une clé USB musicale dans le Congo. Déjà, USB est un accessoire informatique. Donc, les usines qui fabriquent les USB, ce sont des usines qui fabriquent les ordinateurs. Donc si nous implantons l'usine qui va fabriquer les clés USB en République démocratique du Congo, nous aurons une marque d'ordinateur congolaise demain. Or, l'ordinateur a un écran. Le quoi, il y a TV. Donc, c'est un type cathodique.
toutes ces cartes TV, na ordinateur, tu peux créer une marque à TV à les Congolais. Et c'est le développement de l'industrie. Donc l'industrie, parce que l'industrie musicale est liée à l'industrie de l'électroménager. Et le support qui peut permettre cette liaison, c'est la clé USB. Vous comprenez? Oui, parce que les CD étaient fabriqués par Maxwell, marque Belé, CD Belé. Mais au moment où l'appareil électroménager à marque Maxwell les a ratés. Mais clé USB au moment où Toshiba. Mais au moment où TV à Toshiba. Donc, les douces sont morts. So ba pesi biso nzela, ba pesi biso makoki ya ko vandisa industrie localement. Donc to beta masolo mususu dans une année, dans 2 ans. Tokomi kokoma na suka ya émission na biso en fait question en suka na lingaki na yeba opesa biso origine ya rumba. Parce que tu as baloba ke uta Cuba et uta kuna rumba source tango uta kuna. Donc éclaircir biso comme yo oza producteur o yebi vraiment ba makambo wana o pesa biso vraiment origine ya rumba. Et uta wapi et bimela wapi na Congo na Cuba tondeni. Merci. Rumba, la rumba est d'origine africaine. La rumba est purement congolaise. Le mot rumba, d'abord, est une déformation. Je ne dirais pas une déformation, même je dirais une adaptation phonétique. Parce qu'il vient à l'origine du mot kumba. Kumba qui veut dire l'ombril, moutolou. Ok? Et le moutolou qui veut dire la rumba, ça veut dire hanche. La rumba, ça veut dire la danse de l'ombril. Et cette danse est dansée sur une musique. Si on danse à ombril, au moment où il y a un modèle à ombril, et où il y a un moutouache, origine de la Kassai. Vous comprenez? Si Kumba est une déformation. Bon, je dirais adaptation parce que le K, phonétiquement, en africain, le K devient R. Bon, musulmans, même en arabe, hein, les musulmans, lorsqu'ils ils honorent quelqu'un, ils l'appellent cher. Mais le cher ou le ché, c'est Bameli R. Che Guevara. Che Ernesto Guevara. Che Wana et Utina, cher. Mais en soi, ça se prononce cher, mais ça s'écrit chèque. D'accord? Au moins, on va dire chèque. Mais ce qu'on va prononcer, on prononcera cher. Donc le K devient R. C'est ainsi que Kumba est devenu rumba par adaptation phonétique. Il y a prononciation. Les autres peuvent dire par déformation, mais moi je dirais par adaptation phonétique parce que le K se prononce R. Même si on a ba kutu baluba kutu K et comme ki. On a dit Kitambo, il y a le bi Chintambo. Donc il y a deux faits de phonétique où la lettre et komaka et changeaka. Compte tenu, il y a prononciation. C'est comme ça que la kumba deviendra la rumba. Elle est devenue rumba au Cuba. C'est pourquoi Balobaka, la rumba est cubaine. Mais en soi, elle est devenue cubaine par la force de la déportation de l'homme noir qui était exploité en Amérique. Bamemi ekuna lokola esclave. Mais ba esclave ebele ba kokaki ko vanda na Amérique te mbala moko
bazalaki kosuka bazalaki kotika bango na Cuba lokola Cuba ezalaki île bazalaki kotika bango na mai mais bango na misala nyonso bazalaki kosala kuna ils chantaient et dansaient pour se souvenir de leurs origines qui sont au fait les origines africaines donc oyo eza débat mosusu na olinga oyambala nsima tosala yango na émission mobimba que sur la rumba na otindela kutu ba na otaki kolanda dernièrement na Paris baouta osala baouta tenir je crois na Bruxelles aussi baouta tenir même ba conférence moko sur en fait l'explication de la rumba parce que bato belé bazwaki ba déforma ma solo ba yoka pe malamute c'est pourquoi mon aka sont tali les Brésiliens sont venus célébrer Calais ici na Congo ba Cubain ba ya célébrer Calais na Congo leur na créé na Brazzaville to travailler na Roland Bienvenu Feigno ba te belé ba bakate je suis à l'origine de la création du groupe Bana Poto Poto de Brazzaville avec Roland Bienvenu Feigno na Matiti Mabe soko tali o mona ke ba danser ba binaki na Magabi ba danser zona ba uta Cuba parce que tous qui ba on a Cuba tous a déjà ba contact même kuna tous la histoire ya musique na biso tina ndenge ikenda tokoya to sala penda émission mobimba sur la rumba to meka ko expliquer ba to ba comprendre pourquoi na lobaka et sengeli to gérer yango ezali patrimoine culturel lelo na sepeli na pesi lo sako mingi na président Ochombe mwana mo ebara le président Denis Sassou Nguesso na ndenge auti ko reconnaître les bantous de la capitale lokola patrimoine national mais biso ba kondie belé baleki na mboka African jazz lelo eza patrimoine national mais batika la kopesa yango eloko moko te OK tout puissant OK jazz azali patrimoine national mais lelo balobaka OK jazz akufa or orchestre ko kufa te OK lelo bana OK eza patrimoine national OK Zaïko Langa Langa président Jossar joyeux anniversaire pour les 50 ans de Zaïko Langa Langa. Je sais que c'était l'année passée en 2019 parce que Outina et en 1969 Zaïko et Salami en 1969 donc 50 ans les autres ont fêté 50 ans à Zaïko Langa Langa jubilé d'or OK jubilé d'or ya Zaïko Langa Langa na monaki président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi Ayambaki président Jossar pour na solola sur les 50 ans patrimoine national na solola la Jacob Devarieux ti lelo Jacob Devarieux lo barabi la magie de la musique congolaise déjà c'est ben na binowana siko soki Jacob Devarieux nga betelo c'est ben marka ya betaka Mouvaro na otala siko vient nanga popoli po Beniko Zangilo makiadi yem tabetango mais tala niveau ya Jacob Devarieux et lekela ki modèle congolais betaka solo wana et ya mystique na kutana na producteur kenyan na usine ya Jibel avec son instrument nga pena kenda sa ba commande ya matériel nanga tokutani na ye le tokutani kuna tokutani africain sikoyo patron ya usine a présenté biso to bando solo là papa mais il y a un musicien abetaka sikoyo azolo balobi toujours sonné a ibsinga lobi est-ce ko edenga na eloko moko nga belo ni na ko edenga ngolobi est-ce que lukelanga professeur moko ya guitare te aya ko lakisa biso na Kenya ndenge nini bobetaka guitare solo c'est-à-dire que ça identité mobimba vous comprenez oui les lots batuluka ba flamme krapa ya wana bien que ça jeune mais les lots a rotang sa guitare na mukiliti vous comprenez ba Roxy Chimpaka ba Beniko zéro faute ba Pepe Feli Manoa Kuwako ba Feli Tyson de ba forme ba na matière ya osakanate
bana matière à sakana te. Vous comprenez? Oui, oui. Donc les lots bazali ba professeur ba ko tangisa et beteli ya guitare ya rumba na mokili. Mais style wana nyonso za patrimoine national. Donc na sepeli lelo zaikola ngala 50 ans, excellence monsieur le président de la République. Au union son atangeli ya baza ba patrimoine national à l'occasion à 50 ans ya Zaiko. Reconnaître kaka bango nyonso ba patrimoine national, vive la musique. Lelo papa mba susté. Nalingi na zongela lokwa na tangi vive la musique na utako loba nga moko petit frère Abokul. Moi na papa wemba. Vive la musique ezo bunda. Bazo sala album ezo bima. Oui, d'accord. Okay. Mais il y a une forme nini parce que vive la musique et koku fate ezali. Parce que bato nanga déjà est-ce que vive la musique papa wemba kufi est-ce que vive la musique kufi na bi vive la musique kufi de vive ezali. Mais vive ezali ndenge nini bato na biso to la kisa bango forme vive ezali. Vive eza cour des grands. Eza Stino. Eza Jolie Mubiala. Eza Gloria, eza Vieli Joe, eza Fafa de Molokai, eza Redi Amis Bailo Kanto, eza cour des grands. Mais eza ka cour des grands, eza nouvelle écrite. Ok? Eza Bendoson, eza Pompon Miyake, eza li Bampema ya Jean, eza li Meme Pati Pacheco. Vous comprenez? Mais eza ka wana te. Eza Jado les Cambodgiens. Vous comprenez? Ah. Vous comprenez? Eza baba, eza lelo omonake ceux qui vivent à Tolinto tiango to tchanga ba forme belé. Eza Molokai, ceux qui na forme à vivre à Molokai, omona ba maika munana ba koti. Omona mo structure nyoso asime komi mindele. Mais vive la musique à Molokai. Lelo na Japon ba orchestre ezali et célébrera papa wemba me ba yemba ka bande bandeli na lingala bande bandeli tisuka na lingala ba obeta musique na lingala ba japonais d'origine japonais akoma même pas na Congo. Vous comprenez? Oui, oui. Donc les lots oyo soki tolingi to sala festival pour le 24 avril, le 24 mars, pour commémorer Papa Wemba. So bobengi nga na pesa bino festival onan bomona te na mukili ko. Pour découvrir pendant ba forme nyonso ya viva la musique na la bino ba forme na nyonso et puis nazana ba contact na bato nyonso wana na ototangela bino na koki ko sala yango. Vous comprenez? Oui, oui. Mais lelo batiki ba petit wana bazo bunda bango moko. Vous comprenez? Oui. Batikeli mère Amazon mouvement. Mère Amazon a bêta en douleté. Mère Amazon a bien géré en douleté. Azam maman na biso. Vous comprenez? Il faut atibatika gestionnaire de patrimoine culturel. C'est-à-dire ce que comme ici yango patrimoine culturel. Il y a Congo. Biso ba gestionnaire de patrimoine culturel. Bogoti abiso ba gestionnaire ya ba mouvement ya ndenge wana poto la kisabino ba forme na ndenge nini ezali ko vivre pe ezana ba forme ya minene ya makasi. Vous comprenez? Oui. Donc culture ya Congo to sepela to yoki pe remaniement ezo ya kala mingi te soki rozala remaniement soki rozala nini bati la biso nanu ministre moko oya ko zala litoyi pembeni na biso to pesa ye makanisi to kanisa kutu l'air Jean Goubal abimi député to bia so ba tieli biso ta Goubal to solola na ye aye ba ndenge nini to sa la makambo après to yoki lisusu ah bon to ndima ko nyoko mandenge wana problème ya te mais bobula ka biso bokanisa ka biso po biso nega petit frère nga utoloba na oyeko la maçonnerie na ki mukolo boite uza passe na otonga bandako kobuka na bato ba okufa lisusu musalo na yebi ya moi bien o na yebi penda na moi maîtrise yango na obeta oyo comprendre donc voilà quoi. C'était Charlie Kadima, producteur à Sala Salamo Ebele, Abimisi
club ISP musical en tout cas ils ont bien ils ont évité la piraterie tous qui na Dubaï atala ku ya fali ipupa to comme na suka émission na biso mot de la fin na sûr que tozonga lisusu pona kolobela to kota vraiment muzindo ya origine ya la rumba parce que batebele bazo confondre en tout cas bazo ba confondra et loko wana mettre tozonga lisusu na Kapach de télévision kolobelango mot de la fin ba mbote na bayo balanda kio na aux émissions wana penda oyo ya rumba wana po idana masolo penda to beta ebele donc nazana bele mebele na opesa balandi ya Kapach télévision na pesi bino mbote pa bozwami nenga na lobaka na lobi lisusu bolanda Kapach télévision bozwa ka ba information authentique à la source oyo pe kozali kope sa valeur na culture ezaka ba masoleur obeta te nani ngwa sala kiboy nani sala kiboy ba nini o sexa pa nani bimaki te to beta ka moi masolo moko un peu sensé oyo koki ko permettre que croissance ya mboka et mon analobi voilà quoi message na ngai ngwana na pesi mbote na ba o nyonso ba reconnaître ngai na pesi base ya bova mobimba mbote président Dams de Panama Patrick namoni Seda Cédric namoni base belé Tivoadi namoni wana namoni bato belé namoni Eric Mukendi namoni bato belé base toujours base quoi mais na sepeli base ya bovin lelo est comme cellule il y a UDPS bovin donc bon monique tout ça là pendant mon ça là to implanté na cellule na pesi bango nyonso mbote baza parce que lelo baza na pesi mbote na président Biard na habité so zongi so aux États-Unis to aux Afrique du Sud président n'a besoin na yo parce que na type projet à cinéma na nzela na besoin na solola na yo po na yebi ke yo nde okocha biso maboko donc casting to banda kala mingi te casting à cinéma le 18 mars oyo to sala pendant un mois nazo ko lancer appel cinéma na biso ya Congo et kendaka penda musika te et poussa na kapenda likolo te koko se concurrencer na ba cinéma nigérien na ba ivoirien te parce que awa to sala ka mingi bouffonnerie c'est-à-dire soki to lingi to sala koko ya 70 ans il faut tout mona jeune à se déguiser à tia fufu à part la poudre na mbanga ba makala po abima mubange mais so le moni ba nigérien les ba linga sala au mona binda que non papa yana ba 60 ans et oyo kuto yana ba 70 quelque alors na casting to lancer na tiango temps mulai batuna inga kuto question na moko ya ba réalisateur auto travailler na ye lelo atuna inga bi me point no temps ya casting mulai bo to ça ba casting kaka un jour 2-3 jours ngabi wana excusez on est à casting publicitaire na casting publicitaire pour na ko cibler ba consommateur ya produit moko cible parce que na rappel réalisateur ba tout temps musuba ba raté ya ngwana to cible la mingi ba jeune et ba jeune basé belé na en une journée je peux retrouver profil ya ba jeune nyonso na bango besoin pour la publicité. OK? Mais il est difficile na Kinshasa en une journée na trouver profil ya ba nyonso na bango besoin pour le cinéma. Surtout ba personne ya âge avancé 60 tilikolo eza passé. Ya ngwana nazo lancer tout de suite lancé message na internet eza na Facebook na biso ezali na Instagram eza na Twitter eza partout to banda to lancer pe na ba flyers to kabola to cibler milieux universitaires nyonso Unikin Académie de Beaux-Arts ISAM IFASIC UPC ISP Gombe Bel Campus et tout. Nous avons besoin de jeunes qui parlent bien français. Nous sommes tous acquis, nous savons parler lingala. Sachez aussi parler une des langues nationales, le Chiluba, le Kikongo, le Swahili, ça nous fera énormément plaisir. Et nous avons besoin surtout de personnes, il y a âge avancé, c'est-à-dire 60 tilikolo, parce que Tozali a besoin, il a bango. Industrie cinématographique na Congo est quasi inexistant. Mais le République démocratique du Congo a le budget national à 4 milliards pour tout le na 10 milliards aux prévisions budgétaires
Oyo, chef de l'État a na vision à Pesaki. Mais en 2018, seulement le cinéma, pas la culture nigériane, seulement le cinéma nigérian a généré 18 milliards de dollars. C'est-à-dire que Chukumana Chukuru ya Nigeria, baro défisa, République démocratique 10 milliards, batikali na 8 peut ba fonctionner correctement quoi. Donc les industries ils en mbongo ebele. Mais biso to na mbongo te. To na besoin de bato oyo bakoki koya, koyo kutana na biso poto kende na ba onzela moko. Matériel les ali ya kitoko oyo nenge moko bazana na Hollywood. To na ngona Kinshasa. Ba oyo bakoya ko zana biso na tournage ba komona ke tozo sa msala. Na monaka ba Nigeria ba tournera des fois na ba DSLR. OK? Oui. Ivoirien va tourner dans la DSLR. Mais nous avons un matériel 100 fois plus que DSLR. 100 fois plus que ce que eux va salaranango. Le quoi là tout type de moyens matériels en à disposition. Tous alika qu'on a besoin, il y a moyens humains. Donc les ressources humaines, nous en avons grandement besoin. Tous en a besoin, il y a des acteurs, il y a casting na rabandeli date et au banda les 18 mars, le 18 avril, na beau vent. Il y a RTNC, na avenue télévision. Voilà, Hôtel Invest. So lingo kota nzela oyo ba kota kapo bima na palais du peuple ou bien na circo, na inspection provinciale, je sais pas, inspection générale na ibte soginde. Comment kuna il y a la police oyo za roben akala circo. So koti nzela wana kana coin numéro 28 au mona wana boye ba place ango parce que affiche to bimisi na internet to retient na flyers beaucoup de to afficher ango wana na entrée principale boya période wana mobimba du 18 mars au 18 avril tozali wana tozali ko sala casting parce que tozali déjà na préparatif ya production cinématographique. OK. Dubaï mot de la fin bambote to ki ma cinéma ngonga. Ouais, bambote to ko pesa na bayebi. Même en flash, à Londres, hein? Le 29 avril, donc, El Marabiocha, à Londres. Tous à Londres, wana. Les gars, na Panama. Tous à Suna Londres, wana. On a bambote. Libango longo te vient na ngamo na kote nyongo Daouda Dada Shimuna. Président Daouda Dada Shimuna vela ngai na oyamba la moko maître Kumble Kisimba. Naye Eric Lacasse, garçon noble, maître José Kalombo, maître Womo, hein? Maître Womo, Mampala, Babi Maramboza Panayo Mikolo yo, ba et tout balingara Dubaï Bel Air, ba tout le là ba Eva Parker, hein? Ba petit nanga ba lolo lo fait ta puissance, hein? Binonde Makambo, ba Nadia Liberté, Bozé Belé, ba balinga Dubaï Bel Air, la petit numéro, animation Sikezali, album Ezagoya. Avant toboaka tokos deoyo tokozape suna masolo ya CC ba single ya libre komona ba single ya ba Papi Kalombo président na biso chef d'orchestre na biso à télé kunyanga ba Junior Mutu kwa ba Nata Mukala dans le kama générique pe kolanda wana boyo kasiko ba animation ko ya wana ya sika bobenga benga na suki sina maître Nzambe Hervé Nzambe puissance kitoko trop quoi. Merci Dubaï. Tokomi na suka émission na biso bozaki ebele kolanda biso tozalaki na producteur na biso Charlie Kadima na Dubaï atalaku ya Fali Ipupa ba bolanda ki vraiment bango bo continuer toujours ko s'abonner na Kapache télévision ba épisode asike koya ba émission ya bien trop de polémiques peu de fois et ba isakandeti makambo to découvrir lelo na papa na biso Charlie en tout cas c'est eza makambo très profond a lancer ba message moko très bien OK et ça la culture en mboka na biso ezala vraiment ya kotombo mais comme vraiment likolo makasi bon continuer toujours ko s'abonner na Kapache télévision matabis TVP et yé moi de la femme ba maman nyonso to en tout cas to lingi bino mingi bo profiter na moi na bino na moni maman na ngai Mélanie depuis Dortmund ma maman Siska depuis ma tété bambote belé bon continuer toujours ko s'abonner je vous dis au revoir bye. Kapache TV. Kapache TV.